Salut fidèles téléspectateurs et bienvenue dans votre site Congo Tchèque Tchèque TV. Congo Tchèque Tchèque, Oyayemo, le boss Sibou Mutombo. Mon boss Sibou Mutombo, bonjour à toi, mon amobalo ya Pembe, mon amobalo à Tonda Bafossette. Et merci également na Oya Simbi Caméra Libna Sima, Isabongo Metitima, Bambote Nayo, Ngana Micro, Isabongo L'Oréal Moutoko, autrement dit, moi, Namoura Soda, Makasi, Obino, Messana, Koeloba, Tope Woyebi, vraiment, car banda ki banda lobby na lisolo ya liwa ya mundangandanga lobby to bimisa ki corbe mona ki bien lelo eza dernière journée ya hommage tozo rendre dernier hommage lelo bongo bakende ko tika esiko wapiye akopé ma vraiment pona libela kasi lelo vraiment toza wana tosela no interview tokoyoka ba comédien ndenge ba koloba tokoyoka ba ningane sunde ba koloba à suivre quand de toloba na bino. Bonjour Papa Chak. Ah bonjour maman. Onio. Ah, tu as matanga ndeko na biso mundangandanga, ngatika baninga na pasiter. Yo tika baninga na pasiter, lelo balobi ke mundangandanga sangi libulu. Lobi na morgue mundangandanga zanga kimbongo ya kosukola e. Et tant que yo moto hôtel ma rapona ko bundela ba artiste comme ça. Pourquoi ça là ebo? Pour ça na vraiment que on mona que pas bien on a français manque d'organisation. Organisation zaté. Les musiciens, les comédiens, les praticiens, ils ont cotisé. Mais ils ne cotisent pas. Ils doivent cotiser. Ils ne peuvent pas mousser en lobby. Papa Dobi Kema Moussagata, na Londres, Michel Noka, Sandra Bumba, un peu de Kondombas, Martanga Mundangadanga, na Sony. Sony Abou Maman Nakoka, vraiment, Kobango vraiment, Bivita Nani. Yo solo qui na mwana mundangandanga yo mama ibisa ki yo vraiment na soni vraiment. Ah papa, et tant que yo pe muto olobela ka makamba banda initiation na yo ya artiste à danger. Mais qui no le lob soko zo sala ba finga ko kaka pourquoi pour otika na pe ko aider ba. Ça disons la zo ki ba konzi ba répondre ngai. Monde artiste monde à part, monde moko ba ignorant, monde moko sakangage que moi-même, monde de minga ba alphabet. Di mundangandanga kufi na kitambo. Ngana musique ko mundangandanga même pas infranté. On dit mangate. Na morgue on va foutre infranté on dit maté. Ah mais de toute façon, maman on continue à s'en danger. Voilà, Fede Akimbe yo bien. Fede Akimbe Mobale. Non. Le combat est dur. Sergei Banane Basombi. Banane Basombi Sergei. Pas comédien. Pas comédien. Corbia Banane Babafoot. En tout cas, vraiment na ko ngam hôtel vraiment libulu. Ça qui paye libulu Fede Akimbe. Il y a on a l'habité, mais libulu basanga mais basu libulu quand même. Dans 2 heures du temps, Los Angeles solution. Dans 2 heures du temps. Dans 2 heures. Non basuté. Grâce à Bougoumé c'est à Nsele. Ndemouda aider. Non, le gouverneur Kimi Baptiste. Ah. Merci Freddy Akime, tu es ensemble avec nous. Ah papa, c'est quoi yo ideni no kopé ça ba o batikali. Topé ideni no ça nango vraiment que y a continuer pour la part. Monde à part. Ba mbola souka, mais on doit cesser. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Bouzo babou. Non. Premier c'est vraiment Miss Sony. Odo qui sont na Suisse vraiment boité. C'est qui sont boité. Mais le bipé que mundangandanga zaki a de rete. Alaki? Azaki a de rete na groupe na bango PN. Ah, tu vois ngaza sans danger tabingate. Merci beaucoup papa. Bonjour. Tout le monde bino na passe boti ko perdre mutu moko mona osani. Bon, eza pasi mingi na monde na biso ya bata théâtre vraiment. Kokufela artiste munene papa mundangandanga za papa aza artiste mo munene po a format qui peut bato ebele et ça biso passe na liwa na e bon toza vraiment na mingi ya olobate po nzambe ka mutazwaka ya pesi biso après azule on topesa ka nzambe merci balobi ti sikoyo na libulu e monanité libulu e monanité comment ti sikoyo bo sombi na libulu te pourquoi bo s'organiser qui te au comment nani abi libulu na monani monanité pour Los Angeles to pesa communiquer à quel lukana nous de libulu mais mutu soka kufi suka ba okunda ekara pa mundanga jamais okozanga libulu biso ba artiste tozalaka vraiment na bolingo do bolingo tozala na to lakisa tina suka
donc ndeza papa mundanga ba okunda kala mingi te corner et bima ba okunda azanga libulu koma mam nyonso déjà mam nyonso présent et biso masumu azana déjà mam nyonso ndeza. Merci beaucoup tout ça. Tolingana bien. Tolingana bien. Kobanda na ANTPC tina ba organisation nyonso théâtrale ya Congo tolingana bien. Tolingana bien. Et là, on a avec beaucoup de peine. Pas si ma casse n'a mon thème. Parce que vraiment, tout le monde qui est vraiment négligé dans la dernière minute, la morgue, moi négligence, c'est ça qui m'a cassé. Il n'y a rien à dire. Pas trop de commentaires. Dans le cas, Tolingana bien. Et puis je dirais ceci à tous les artistes et comédiens, que tant que toi na vie, tout ça a quelque chose. Pour la désolation, oyez à la tête. Rabi. Pour la désolation, oyez à la tête. Et ça qui vrai, ça bon. Tolingana bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De 2011 à 2017, il va œuvrer comme pasteur à l'église Le Sion. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers membres des familles, amis artistes, la biographie de celui que nous pleurons aujourd'hui. Ce qui est au qui complète d'ailleurs, il sous artiste Nioso, pour le bazar à la flirté. À l'IPPC, pour les amis corporations, c'est un artiste Nioso et théâtre. Bazar à flirté, pour les amis comédiens, pour pouvoir accompagner. Et pour la fleur, voilà. Alors pour l'instant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je demande au DJ de nous proposer un concert musical dans notre procédé. Les enfants Mounangandanga. Voilà, merci.
Bonjour, grand journaliste. Parole nayo par rapport à Matanga la bino lelo. Parole nanga eza que tosé privé. Lelo to getika vena biso. Vena biso tamboli lelo to getika ye donc ba souci dans la mitema. Mais ils ont jamais muta pesa yepeka muta zui. Na senga na famille mundangandanga bazala courage. Ngai na fortifier bango lisusu basala o bandero osala ba continuer na makambo na bango. Eza likambo ya kapele kaka donc nzambe muta pesa yepeka muta botoni mbana meka mpe kokota na makambo na bino ba artiste balobi ke hein topé ezo sala mabongo bokoki vraiment matanga o te bo sundoli yango jusqu'à maintenant libulu na le monanité lobby tokendaki na morgue bilambe monana kité 10 000 frères ko sukola mowei mundanga nanga e monana kité et pourquoi ça bozaki mal organisé ou quoi? Bon on est dans la mensonge mutu na momé bembe mutu interpréter mamna ndenge na ye toyaka pona kolela mutu toyaka te pona kobakisa babilo mo ya mabe ozwa ko apprendre okeno obetela bato ve akundami à l'aise libulu ezali makambutu ezali eza wapi tokundela kinkole yo za sûr que dans kinkole oui pourquoi ça toke kinkole dit oh est-ce que na boye ça soto tumba libuna terrasse bakundi yao ça to changer cimetière c'est que la benga le kuta non ata babike bake luka nécropole bake kunda eso na nouvelle cité wapi esi akufi donc esi akufi nyonso bosala oye bango te bokundenga boye tomona pe batambongo ya grave bakufa mais ebembe na bango pe monana te tamse ekoi na mai ke ibongo mazali na mbongo merci que tozala mawa dans Samouraï aux États-Unis bah soutien toujours ezalaki pavé Sandra Bossio mon à Paris Gaël Izantonga JKB la Banque Populaire leader bapomba soki leo na bino ke opesa ba leader mususu wa to pe ba président mususu lokola op président conseil bangoni bon conseil no opesa bango da ke to lingana c'est tout to lingana to zala ba barrière we sala biso ba artiste to frena ba barrière wana tamsusu ngala lingaka yo mais pona ba ngana lingaka yo boy barrière wana pona ko lobango boy yango ne frena biso to longo la barrière wana. Merci beaucoup. OK, merci. Ça n'a que kende ko soki ko fuka masoki nini tout ça. Donc ba yebaki ba yebi et puis bon, nous l'essentiel que même écoute tous waka aide yango mususu soki uta wapi. Est-ce que to lena to sala ngona mapata? Non, tout ça na ba condition bien ou tout ça matanga ezokende normal donc problème ko ezate. C'est la soki tokundi ete ndenge baloba mais lokwa tozawa tozosela baprogramme suka tokunda edo babelobela na biso tokolanda yango te souvenir na ye biso tomonaki mosala aza kosala souvenir eza ya misala bien sûr bavie na biso toalaki na bango fanatique na bino bazolanda no de partout amesala kolanda bino oyo baza mpe choke lokola bino eloni okoyebisa bango eza makambo nzambe tomilengele kaka toyebi mokolo te toyebi ngonga te lobi eza ya nzambe lelo papa kei biso sikoyo tomitala nga lobi eri mpe na kolanda eske nabongisi likolo naza bie na baninga comportement nango eza ndenge nini avec baninga voilà tozwa totire leson morale baplace ya matanga na bahôpital de place bazonga na libomoto eselo biso bamusikien nzambe apesaki biso maekebe moto abeni azwi ye donc tozozelaka heure ya kokunda sango wana ntango ekomelaki so esalaki mpasi nyonso to oyo oyebi na mokili soko oyoki nzambe abengi esalaka mpasi neti ye susu somona neti ye mpenza ye aza mpena moko ya badie oyo toyebi bien tokocha petro epuis na lisboy fondation asala mpe baintervention parce que biso oyaki na lisboy soki mpena role moko neti kaka ya moto akosambisa bato wana badeja ke tobenga vie totravailla na ye baza bazwi babandaka masolo bamaka mpe koya kopesa biso mwa kubukusi lelo
nzambe abengi ezaka mpasi. Un mot de consolation à fanatique, choqué. Vraiment, les fanatiques, surtout famille biologique, ils sont toujours forts. Donc, ils sont forts, ils sont macambou, parce que tout le monde a déjà des mamans. Nous sommes la famille biologique, nous sommes la famille artistique. Donc, nous sommes les petits gens qui battent la biso. Bon, tout ça, matanga ya ndeko na biso mundanga le privé biso ba artiste comédien bango to vandia ouais ça passé et ça vraiment na douleur makasi ya omoni ke to yebiso sur la bandeko to laksa passionnant. Bon, en tout cas, concert, on peut ça vraiment exacté. Mais il faut amour du prochain. Et ça bien vraiment ce qui est dans l'attente à passer, quoi système moninga. Ce qui est très vraiment très capital vraiment voilà. Il y a un monde qui est là le long na bande comme ça dans ça ici. Mais au baya raté et ça m'a bé. Donc faut baya rara. Voilà. Ouais, famille vraiment et ça passé. Botiga papa Logola Mundangandanga, père de famille, et puis Naba Ndeko Oyaye, Nabi Keza Passi, Ezanzela Batunyoso, Moutoaza éternel Azate, Ezanzela Bisonyoso. Au moins que papa a l'accès à mon courage, à l'accès à Balandenge Balukara, donc Nzambe Monde abatela. Il y a un mettre il y a circonstances. Merci. Na kumisaka nzambe parce que mutapesaka yebe mutazwaka. Na kumisaka nzambe parce que banda lobby tina lelo abateli biso des ordres te kinye zali. Tina za ko nzimagene to kotika papa na biso na esika na ye ndako na ya sika to kokoma bebe to kozonga bien. Nzamba zwaka lokum, c'est ça. Je pense pas que Bisso va commettre des ordres dans matanga na Bisso, c'est ça. Maman chérie, quoi, bonjour non. Bonjour Yaya, bonjour Lauriane. Oui, ça va un peu quand on m'attend à quand des bêtas en amateur artiste. Donc tu fais les sous un grand baoba. Donc ça n'est vraiment pas si ma casse. Il y a un grand baoba, mais baoba on va négliger. Bino ba comédien, organisation la bino mal organisée. Bozangi na bilamba olati samowei, bozangi na mabele kokundaye, Los Angeles uti ko sala moi tout pona ko luka ke bozwa place au. Nazoka moi makambo ngo na kamwe
comment tokozala mal organisé boye pour nga nayebi biso bacomédie tozala na bomoko tozala na boyokani biso nyonso tolela coxon ka ana fikiri ezalaka bien organisé mais ya mundangandanga nazokama pourquoi ça c'est que ba réunion ça maki te pour avant toute chose et le ça mais déjà ba réunion bandi ko bongisa réunion ezalaki non c'est que ezalaki mais ce que na réunion bandi ko loba nini et apporter nini donc ebi ke kamusinga na kamwe donc na kamwe na okonka ana fikini donc ebi ke papa masumu awangani abi ke aza de rete na association na bino ba comédien tandis que mundangandanga tozo compter parmi ba moko ba banda théâtre kala mais comment ko sala de un grand baoba donc babi organisation ezalaki mape n'est pas dit que le cas Masumu azaki président nde yende ko ça makam non yesa koli ba bazana simana ba ko ça pour organisation akole le malokola mona mukie moko bote ba ko boaka yebo ba bilubulu et soma mika la midi awakaka me comme singa et conseil moko ko pesa pour ba comédien no to batikali na yo moko parmi conseil nyoko pesa ngapona nga conseil za na ba matanga no so tolela bat bakufa ebele na monde na biso théâtre organisation zalaki très bien donc on peut ko ya ba bongisa ba réunion tangizo sala mato solo pona no mona kalezaka boyokani akosomba boyo basangani basombi osomba basangani basombi mais ngai kamusinga na ndimete mais bon ce qui est fait c'est déjà fait donc on a choisi bon to le leka l'essentiel a kufi nzamba ya mamoli moleka na ki mais c'était ba kunda ye foka ka na nina ko sanga mbongo te le quoi ça kufi donc a kunda makana kimia merci maman chérie moyen na kimia merci maman merci pendant que moi je prêchais, pendant que je te présentais devant la foule, il devait ressusciter ici. Une artiste impuissant, sans valeur, sans autorité, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois élevé à jamais parce que tu es Dieu et tu es le Créateur, toi qui as permis que la mort et ça l'appelle mort et en haut, au vivre en haut. Maintenant, nous pour tous les Yambo, comme Ekene. Abonnez-vous. Du fait que tout le monde a pas sorti et puis il y a un moment où il y a tant de gens quand il y a même dans la famille même dans la quartier il faut mon bébé beaucoup peut-être 5 à 6 ans mais les autres comment avenir moi aussi bébé je veux dire comment neti et bébé comment on neti vit na biso à chaque jour ndé pesisi ni tolobake to comme na tango asuka tant ya enlèvement je veux dire mutunyo so landanga na yo muto poser nga question nanga mutu na répondre to ba kotambola na mokili parce que ezo pona ngonga te ezo pona ajouter lelo papa mundangandanga encore mieux akufi na ajo akufi nango mais lelo na nzela ya enterrement bazo kendo kokunda papa mundangandanga bokomona pe ba bébé Bob ba Jocelyne ba moins âgé que donc c'est pour dire que bon moyeza cinéma ils en est bandeli nango pe na suka nango donc surtout biso ba to sala ba film tant comme premier épisode deuxième épisode troisième épisode depuis na suka comme fin et to yeba ko tambola parce que déjà biso moko to sala ka début na suka donc nzambe mopesi nzambe mozui po nyoshe salami et salama na volonté na ye voilà. Merci beaucoup. Présence ça c'est la vie d'un petit peu la famille on trouve bon ça y est parce que tu veux qu'il faut faire passer parce que la bana la batika la passe la éviter to no ko ba la famille on a et puis le batika non et là on a rolo ba na famille ezara ke bolingo eza souvent ba matanga et bimisaka ba désordre mais to lingi vraiment bolingo ezara bomoko donc voilà quoi. La présence c'est le maladie, mon assistance artiste et comédien mon côté, n'habiter présence c'est au tout battre ballon la président et azala boyema, ba moni présence ça a été donc c'est passé. Donc yango kufi.
même pas assistance, quand même assistance, mais même le malade. Ngala monaka eloko te muto akoki kosala po esauver bomoye ya mutu. Soki eza mokolo nzamba lobaki akokende. Omoni atosangisi ba meilleur pasteur du monde. So nzamba lobaki ke okende mokolo wana okokende. Jésus otosambelaka tous les jours azo porter biso ba solution na ba problème na biso. Amonaka ngo. Po ya bane ko monango. Atuna pe alobi papa ko longole loko liboso na ngati. Alobi jamais za mokolo na. Bongo ngai moto okutuna za ni cousin. Naka mwana pe muto musika. Yana eloko moko te bato bakoki kosala na bomo ya mutu soki eza mokolo na ye ya kufa ebikisa ye. Donc je crois que mundangandanga akufaki te po baassistaki ye te mais akufi po ezalaki mokolo na ye. Donc moi je crois que Nzambe apesaki biso ye ye mutu azwi ye. Moi je suis un chrétien croyant pratiquant. Donc nazara chrétien te ya ba honnête bato mosusu ba po na miso bato te. On appelle un chrétien croyant pratiquant catholique. Ça veut dire je sais ce que je dis et nayebi pourquoi nazolo bango. Donc lelo papa mundangandanga alali rien que kaka ponzambe alobaki ke eza mokolo na ye. Donc assistance nini en tout cas côté wana nayebi te. Ça pe aza mutu. Kokanisa te ça azalaka nango kaka. Tozalaka pe na moment o tozanga pe. Toza ebele. So ça ya kendaki te ba o ba kendaki eza pe kaka possibilité au bazalaki nango na disponibilité au bazalaki nango. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.